papa batelemi bamama tofanda te bebebe kwa Shaba Kasongo Shakira Beton Irene Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga kwanya Amange wa mokosa Kilima Buma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya voka, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yangwana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana, ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignos, Bamesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, Nenge na yebisa kabino o mama abino la kabino kakaba histoire vraie pour esa la bino ba vrai makasi nabanda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya mama Irene Masiandoki esalaka vraiment bien makasi yango toyebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba ona no basabona na site yote Irene Masiandoki TV bo s'abonner liker partager esalaka vraiment bien makasi topesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa balobi na kati ya Londres ya kosamba ezate na rappelaka ba diaspora olingo kende Congo Kinshasa ozolukeska ya kokoma benga biso za numéro ya Betty la patronne ba appartement loué ezali na bakar ya bien benga na prix ya bien ola lesika ya kitoko na GB merci na ya meta balobi la brésilienne meta na kati ya Birmingham motema evie na biso Jansi Bolanga ya kosamba ezate balobi couple royal la brésilienne meta mwasi ya pembe mwasi tonda douceur toke bongo na ya beya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya Panama tobosanite Lili Mwimba ya papa Oscar bamourir na bamourir nyonso mama Irene Masiandoki ayaka boye na la kabino masola solo aubergine te mais tant to betara masola ezana ba vie pena balanda rabisha neti ba papa de Gaulle ya Naomi Muwenge na kati ya Luton balobi Naomi Muwenge ya papa de Gaulle umela na kati ya Londres ba mourir na ba mourir nyonso to bosana te ko pesa code mboka ba merci na ya Willy Musheni code mondial merci na Titi Gracia Bundesbank banque Titi Gracia Bundesbank umela mon vieux Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Panama tobosanite Jadon Fumu ya Zélande. Voilà, ambiance ministre avec TV Ekenda Kaboeto pesi babizou na Fifi Tomo la japonaise Yaya Kati mama na Erastine. Merci beaucoup pour la patience na fidélité na batnos banda kabiso partout na ebisa kabilo mama Irene ela kabilo masolo pona kosunga communauté biso to beta ka masolo solo masolo bergente bande konyo so bosabona na site nzamba lola apambola bino ba life ezongi
Nel Love namona bino mama Luizikoli en tout cas ya Sandrine Lenganzo mama le kikenge beni Sandrine voilà bamouré na bamouré zignon so mama Irene ayaka boye masona elibino lelo ezali solo moko ezali soni pona kobeta yango pona comportement ya ba femme mariée na ebisaki bino mo bando zonga ka boete bo bonka nde photo etelemi wana peka mama Irene bo talanga peka bo sakandete voilà. Pour ceux qui n'ont 8 ans, na sali na zomi monisa mon na koti live ceux qui n'ont 8 ans te na ti photo na zolo bakabu o na bo moneza pekanga ekufilité ba bisous na bino partout bozali mama Irene mutabolingo makasi on ela bino masolo ba histoire vrai pe ça la bino bien na banda kuna bino biso tozo beteza li solo ya ndeko moko ya mwasi ya bengi biso ndeko wana azana Hollande. Mais maman Irene beta liso na ngai pona kopesa ba femme mariée conseil. Ba femme mariée ba komi ba complexé yango na kaya basite bien bon ouais vous comprendre ba komi ba complexé ba femme o bazali divorcé to ba célibataire. Toze bateza épidémie nini ba femme mariée ba komane compréhension. Ba femme mariée ba obeta mabe liso tozo beta tozo ebela ndeko moko na kati Hollande kombo na mama Chantal na sœur na biso apesi so na kombo ya mama Mami ba bombi ba kombo na bango te menga Irene na respect na bomba ba kombo ya famille ndito ba kombo ya mboka parce que kombo ya mboka ezalaka ya mutu moko te yango bomoni na mipesa discipline liso na nga so pesa liso bi kombo na nga Irene Masiendoki na kolobaka Irene ya pamba na koloba Masiendoki te poso na tie ba Masiendoki na komona ba Didi Masiendoki baza ba bienvenue Masiendoki na kati Londres ba Simon Masiendoki na Canada ba Alain Masiendoki na Canada ba Masiendoki ba kobima ebeleti na Belgique France Italie ba Masiendoki baza partout et ça la propreté parce que ça combo ya famille yango eza raison lobi ke nazo betal solo ya sœur na biso Chantal azana Hollande mais mutapesi biso so ezali se mami baza ba ombale kuna na Hollande likamni ne ko ipoto betal solo na communauté to me ko pesa ba femme mariée moi conseil moké ndeko na biso mami apesi so ba mayra naza na kati ya Hollande naza divorcé naza na mwana moko mais naza mwasi ya mwana mukete naza déjà plus de 30 ans. Mama Irene na sala Facebook nanga na tsaka ba photo nanga et tout ndeka ezalaka problème moko ezati mais loko ni ekomelinga pona bengo beta lisolo oyo na Facebook nanga eza na vie moko tovanda ni kaka ville moko en Hollande atela kinga commentaire na lataki complet nanga ya jean a kominde to tsaka ba commentaire kaka na ba photo ya bato nyonso omoni vie jadon fou moitié photo na la reine Vani otie quand même itokos et ça la bien ye batela ki commentaire et pas vie mo bavanda quartier moko bazbine bien habillé bolanda solo très bien ye pas donc c'est merci mon vieux bareta kiwana ici sœur mami alobi mama reine vanda boye 3 jours après commentaire wana moi si ya viona na kombo ya Chantal bazana Hollande abengi sœur mami mami nazala posa tokuta na to solo la ba na nzambe bolanda solo très bien bo partager lenga yango po eza bêtise sœur mami bi problème ezabi oui problème eza tokuta na sœur mami bi OK ngana okezwa mwana 14 tokuta na 14 pas de problème ba pesa neska ba okuta sœur mami alongo iska za kina mwana na ye azui mwana classe aketi sika na akuti sœur Chantal moi si ya vie o atiaki commentaire na photo na Facebook vie azami na Facebook bazali vie bavandaka mboka moko ville moko na Hollande. Bolanda lisolo très bien. Tant ba kutena se mami sœur Chantal alobi mami elo nena ibisoka ke soki bino bosakana kala mibali ya bato na mobali na ngai te. Luka mobali na mususu tika mobali na ngana lingi buzoba te. Se mami alobi na sœur Chantal mobali na bi oui mobali na ngai. Na lingi buzoba na mobali na ngate ba kindumba no bose a sete na couple na ngai tabi oh. Ngaza problème nombe te boza problème nombe okoma ko komela mobile nanga boteli sœur mami et compréhension et ça li que sœur mami andi ko répondre yo kan so mona mobile naza kitoko batino so ba ko linga bi nga pena mami ndi azabo malgré tout naza divorcé boyo ka ndenge sœur Chantal a fingisi mobile nae sœur mami le binga na ko linga mobile no tombe lo nga mabe bongo mukuse lo ngi mabe bandi ko pesa ba défaut ya mobile muninga bandi ko finga na to beta histoire ndenge ba pesinga na longolité nazo bakisa te posé mami moko avoué ka finga ki abandi ko finga bala minga na ko ngambali no taza bagwa mibali na ngate mbali mbayi puto bana ngala malamu te azana ne kolonini abandi ko finga mobali ya muninga soka zala ka rwandais soka zala ka ngolais soka zala eyeba na kate wana se mami avoué alobaki bongo
et pas sœur Chantal et celle que sœur Chantal est compréhension le quoi côté de makambo de l'esprit ya kimbanda a giflé sœur Mami azaki na mwana monde qu'il faut à se défendre selon histoire de sœur Mami a pesibiso ceux qui ba Hollande ba Hollanda ba monde que sœur Mami a kosi ba binganga mais histoire ezandenge sœur Mami a pesilinga sœur Mami a réagir a zongsi mbata et pas ya sœur Chantal ba bandi bitumba police a kweyaki parce que sœur Mami azaki na mwana na maboko mwana ya 8 ans police a kwei bitumba se bundama kiwana tant ba pekisa police ninga pesa moi kimia tant sœur Mami azongi sangwe panzeni na ville na bon Hollande ke Mami abimara na vie wana ba bundi na mwasi a vie ba weleli vie viango comme ezali papa Alexis ce qui Alex ba binanga Alexis mais ngana yebi ke Alex ne ba komi on ba binanga Alexis azapika kuna na Hollande esali ke sangwe panzani ke Mami abimaka na papa wana ba fingi aza lokola Rwanda lokola Congo Angola ye bananga position te apparemment za papa moko azali mutabuzo bate alinga na EPC ya Mami wana te mobala sœur Chantal alinga sœur Mami te ezaka ka be compréhension bazu ba complexe ya basi mabala na basi baza divorcer po eloko wana tozomona mingi fa Maria comment paniquer pour na divorcer so apesa mene kata bonjour craquage mba monde ba yibe mobile ba femme mariée bozala reposer tant boyebi kezala rabino bozala na ba doti te botike la pe ba femme libre ba célibataire ba vivre célibataire nyoso tazaka ndumba bolanda lisolo oyo esali ke papa wana tant ayoki ke mwasi na ke ko bundisa moi sœur Mami abenga ki sœur Mami ayebisi ndenge mwasi abenga ki na ndenga lobi na ye makam nyoso mobala biwi ezaka ka nyoso opona commentaire na tela ki na Facebook nde na komaki bien habillé depuis amona ki on ndako tokoma koswana mais vie wana tikala kolinga sœur Mami te sali ke quelques jours vie wana o mobala sœur Chantal mam papa Alex wana suka Alexis ba boya ni na mama Chantal vie aboyi mama Chantal epona nini epona likamda kende ko bundisa sœur Mami et continue ki bango na ndako koswana mobala mona ngeza bêtise mobala mona ngeza bizarre mobala mona ngeza zuwa mongeza bidon na mwasi ati ata lito ita komeli ata je t'aime te pas comme fragile to paniquer te kaka bien na bio ataki na commentaire na Facebook ebomi libala na Hollande na minute papa Alexis wana na mama Chantal ba sou mwasi na mobilité mais sœur Mami alobi abimana papa Alexis wana te papa Alexis wana pe alinga ete nan bakutama pe côté mon côté mais esali sœur Mami bien te na sens nini ke tie comme na niveau libana bango ekufa pour mobala tila ke ka commentaire bien mama irani pesa conseil na ba femme mariée tant boyebi kezala rabino bozaka na badut c'est mais randi bana bango ekufi na buzoba po ngana tikala ko bimana mobali nete nzamba lola zoyoka mobali na pe no to kutana te biso mibale nanu pe alinganga te yango pesa conseil ba femme mariée bo contrôlera pe bazuwa na bino ba femme mariée ko bino ba complexe ba divorcer ya baso ba divorcer na ba célibataire trop na ebite nezo sala bino bongo ba femme mariée ba koma ko panique mo na femme mariée mobali na keka Kinshasa ina sima tension ma tsako mo mela kisi dans les vides ezala nini bo so ba boyo zo su mobali te bokanga malibala ngonze bokena oti na lola eza buzoba tango yebi kezalaka yo kozaka na baduti te mibali bamelaka bango mbondo te mibali obozomona oyo mobali akosala mbala suka pe silencieux po yebi te mais mama lobi na mama Chantal so olanda lisolo abomi libani na buzoba ya zambanda nete pe akotikala ka kozala mbanda nete ba guna eza ba shwa na ete ba shwa na epeza ba gu ya sœur Mami te abi tozo kende nzela moko te basi biso so azana mobile na so mona mobile na danger selon ye to so mona mobile no longi chiffonné longi fatakana ba mona ke kitoko te asu ba calculer ke tayo pe nanga za be 3e le copie malonga tam pesa na ngote po ba se bon bazali ozo donc opena intil mais yusko ozo mobile no mona ke boga po botisa ko bana eza normal eza ndenge moko na biso baso mwana fo chéri mon bal na krakai bat landela ke ni oui ye mo ka vi valeur à moi snae do yo tong mona mbal no a danger quand tete batunya so ki ba mona ke danger
nazokosa bino te mbe biso bakoma komangana na koniangana na kibango babogar bozaka babogar te bose trompaka kibogar no na ndako ne pa mwasi na libanda baseka kotambali mutu munene tombali mabundi tombali bikoshi me mwasi na mwana ko bogar malgré ba défaut na wana alingela obo boteli bana bongo ndemo mpe na biso basi omona mwasi mofi na faux chéri tala taille mabe mbali na linga kaka na taille wana babotaka bana bongo elobi te ke so mbali nazo linga ete bateli banda bakolinga elobi te so mbali nazo linga bateli banda bakolinga ete mukile ça compliqué. C'est mamie aza choqué parce qu'alobi que Serge chantait na Hollande au boyi mobile no papa Alexis pour rien. Batikala kozala makangu temerani pesa basa mabala conseil balongwa na complexe. Basa mabala bokoma kotia ba divorcer na ba célibataire mal à l'aise. Lo na koyebisa bineza na mwasi musu a divorcer mais a se respecta kama kasi asala kabuzo ba te maza femme divorcée. Musu po mona la célibataire nzambe na apesi etami pesaka respect. Ezate que ceux qui femme divorcée to célibataire asolina mobile no ata na Facebook bonjour mbala moka bakena mbetu basali nyonso. Ezape quelque part complexe na basa mabala. Yango bolinga ba robe de nte bokanga mara maputa to kola na maputa na to musu peza ba faute na bino basa mabala ngope. Bo mitiki pe mingi na bandara mabala ngo basa mabala. Papa na nani akokende wapi bongo bana. Cha boyoka te nzete ekola ebote ekweyaka mpe na mopepe ebolingo wana bojoba kotiaka te ke tobotine bana 4 akokende wapi toana bana 5 papa na kingandi keba baso bobokola bana bango batata na bakenda batika pika bana basa mabala complexe ile kabino makasi siko boza complexe ba femme ba divorcer na ba célibataire po ani pona rabelo pona manzaka pona basil mais so mono sepelaka nango tiango eso sala kitoko te basa mabala botia na sezu na bino leki makasi ngana zora bapela moi sel bala mama na za bien te tension zo tungisa na oti pa dote poani papa ke Congo sko papa ke Congo yo tension mati pona nini papa nenga ke Congo osa mamba salté mposo se mamba salté kozonga nika kosukola bandeko nanga yango balobaka bala mobalo ebi ko banga nzambe na répéta ke loko makasi to mwaso atambola kana ko banga nzambe moni mobalo ebi ko banga nzambe ausale kobote ezate kazo banga yo mwasi na yo te azo banga Jésus Christ de Nazareth mamba avantage pa na mwasi moni avantage o bala mbali ebi ko banga nzambe ausale kobote non ke pas zo banga yo mwasi azo banga nzambe yusko mwaso zo ba bénéfice donc vous a protégé pour ayer mokolo conscience nebi ke na kosala ekobote ezate que ceux qui font moko aza mwanzunzu bo traiter ndumba non mama mamia lobi aza mwasi ya ndumba te bien kaza divorcé maza mwasi ya ndumba te papa Alexis atikala kolinga ete banda babota mana bakutana kota bango mibale te mais sali bien te babunda kisange panze na ville kezo bana papa Alexis et comité na niveau ba divorcer mon bala bi mwasi buzo ba eleki mwasi et compréhension eleki mwasi bazua moko donc na ebite bazua ngo ya ndenge nini mais mama bi mama ira soko moni mobali yango ye mwasi abenga mbala ngo papa it bokomi ba moso moso benga mbali papoite c'est que baza banani abenga mbali ne papoite abenga ke papoite abi fo mona papoite yango papoite ibangole bozawa papa on ba benga papa Alex moi c'est benga ke papoite bokomi na papoite on na lingala to la français papoite abezo ba na papoite te wana papouche papoite na papoite na ete mama Irene ngana kolinga papoite na ete makina papoite na wapi mais libana bange kufi sali bien te pesa conseil na basa mabala conseil zaka gratuit ba femme mariée est-ce que boza na répéter loko tango ebi kezala bino ba bala bino na ba mbongo bozaka na ba doti te bino nde ba mama banati bino nde ba benga ba mama mokonzi la reine mère bino nde bonganzami na kiti ya bolingo bozaka na badoti te boza ba paniqueuse boendeni basa mabala bo panique ndeti mwa so libani kufi paza paniqueuse on a ce que non andela so mwa si paniqueuse mwa mbali paniquaire baso c'est paniquer moi ça za paniqueuse faut kozala lokola
balobi ya Béa Zakari tulomba mwasi kitoko pétail ate na gauche ata na droite papa Zakari béton viens tout ça boga bazio api faut bozala bongo libale lenda Béa depuis Kinshasa bomona tiba okola yo leka wapi to kango to beto to kato mikemke to chopipili bankuna tokos faut bozala sûr na bino yo mo se bala faut komisalaka faut komisala complexe on bobi ma poussière na miso ba femme divorcée na ba célibataire bobi ma poussière basi bazanga ba robe ni ba linga maputa na tolo bazanga ba penoir tala libale kola kate mobala to botine bana 5 libale kola kate mukadi fezala ka complet et puis ya pembi. Non, puis ça vient au conseil gratuit, maman. Beaucoup de complexes ma casse de poignet, Et moi penoir, moi robe de moi mon couso bois qui papa ma colonanda. Et moi kangeli puta mako selo kona se single li kolozo lamba. Bino bomitiko kanga mana roba li puta wana ya rouge ndeto mataza utena ko ngwa kabelenga. Mataza okomye ya bazin. O kanga mana roba li puta wana. Yango ko lambela kramiso Thomson yango ko vande ezalaka te. Ata suki yango ya kufundika pola te la perruque moi ça bala fo bongisa ngete suki kufi lembité fo komisala soko zo bangela papa itina yo zalaka bien po sinon so babike moi so eza complexe parce que c'est mami babiso monye mokabo nabi mokapo moi ça okakola te sko moi ça papa itina mama Chantal moi ba complexe nda moneka mama mete complète na Facebook papa itina komika bien habillé paniqué. Tant moi mon bal na comme il fimo bien habillé. Talaka photo ndenga la tike luke l'ensemble wana. La tela yango. Et ça ni. Et c'est l'hôtel. Bino bomiti ki base mabala po babala bino papa nani ote papa la je sais. To utale manak Kinshasa 33 ans de mariage. Alors kende ku tu va piango ici à Colina maman. Yo komano salité sur la Thomson makao bakanya na pondo bi pondo so to matungu le misa so mutoki boye ba matungu le misa so mutoki. O lambi pondo ko miso mutoki. So la mutoki te me so matungu lu mozaka na robo bo ta tête kana mobile bo ta télévision ba o kanga memba zo ka baso la bienti. Nyoso ne zo compter. Basi mabala conseil gratuit bolinga pe baninga na bino pe bozalaka ba célibataire avant beaucoup ma ba marié et ça la propreté bozo torturer ba femme ba divorcé ba célibataire trop ba ndeko na bino célibataire nyonso azaka ndomba te divorcé nyonso azaka ndomba te et puis moi nyonso divorcé pe kapona disume kobote foko tunaka ezalaka nini basi mi baza ba divorcé baza ba victime tant souvent basala mon pe mabeti tozala bato tobeta to te po tozana mabala bobosa na te na ebisaka bino kolinga ndeze ekutisima na koyina ne botamaka mingi babeta to na ba mabala na bango yanga na mobile na lelo bakabwana bayoka soni babeta ata lisolo te bakokara te po bakabwana bokeba baningo bozo seka ba divorcé bazala pe ba marié likambo ezwaka mutu ezwaka nzetete yo mto moi ça ba lo vendre lelo pesa te que le problème pe ko ya bokabwana parce que bozo vivre na zongiti tokeba tozala mite ya malamu ndeti mama Chantal na Hollande to bombi komo na mboka papa Alexis pe koma mboka to bombi se mami pe bopesenga moi mais ngana buzoba na ngana mona bo komba famille na bino mais loko na ngisa mama Chantal au sale erreur grave papa Alexis na mama mami bazala makangu te bakutana te baza même pas kuna ba numéro ya téléphone te bazaka ka bami na Facebook mama mami papa Alexis asenga pe amikala kaka mbali boso patele pe commenter bien et bien ta ensemble na ya jean yango pelissimo te komiti bitumbi miti libala mobimbe bota bane kufi po na zua mokezanga mutuna makolo bande ko na bete peliso na Suisse bo se rappel na bete so ya 4 ans passé fi moko boya za na Fribourg na otanga kombo na été babundi se na gare to mona ba vidéo pas serment boy c'est wala maintenant ça fi na makasa bundi se na gare na ba na Fribourg ngam na bete so na tsaka na mo ba photo na ba image fi wana azala mwasi mobali na été vidéo ne zaka na site na nga ewumelaka batwa ville na bango bata Fribourg na Suisse mutu ba benga ba futanga mbo na longo la vidéo wana parce que ça la soni ville mo ba comprendre que c'est wana bondi si c'est fille wana msusu pour rien bana ba moi stamba te comme le quoi soni na ville à Fribourg bata Fribourg ba mama ke longo la vidéo wana to comprendre c'est wana te compréhension be pona ni moi na ba demande bona mobile na été ngabi na longo la te faut pesa nga 300 € bata ville na bango ba lokangisa mbo ba pesa ngabi na longo la te moi si mokolo bongo asala ki bankete te pa ke bunisa mbanda de
David bata vile mo futanga Masiendo kimbongo na site ya liboso pona longola image wana bitumbele kaka na Banof na France na Suisse na bango na gare na bango do ba sero babundaka David bazali bazua moko nonsense baza ebele yango mibali yango bino penza to kepa etozonge pai yo moko ebi mobali no etakoma nango. Est-ce que ça sonne nga za ton bota banani ton bota moi le sonami balé mon papa mutako mani fatigué bo sele bazu ebele bon ah maman eza na maramsu na vie ata so mo mobali ateli moi mon commentaire to moni kombo ya mobali ya moi mon na portable mobali no 25 mobali na ndako swani c'est so bete kana ndo so bomé na ndako batel banda baye bate boeza soni libala mobimbe bota bani kufi pona zuwa ezanga mutuna makolo conseil na ba femme mariée prochainement au kuti numéro ya moi na na téléphone na mobali na sola na mobali na yo yoki explication et sur moins le kuta soigner c'est kebise parce que zamba liboso kozana na rapidité te ok non mona to kitne mama mami kutu babundi ezamba no so kitne buzo ako tout ayo na niveau moko keba bazoki si ope pona kambeza na mpeti le sœur Chantal na Hollande to bombi kombo na yo balobi oza angolaise fo na ke no tout droit pourtant ngobenga mbal no papoit en tout cas dans comprendre quoi les portugais abenga mbali ni papoit seke ba bien ke zia to mana e mana bongo ba portugais mai granda mama irani yo fofokera você abenga mbali ni papoit tika papoit ser mama lobi mama irani nga kuna ibi nanga papoit on se sur l'axinine c'est mama na ibi nga mutete la na ibi nanga papoit on te parce que je sens que papoit on ça sur na portugais on a tika papoit na nga na ibi nanga papoit ne te papoit on pas linga ninga te mama pe ça conseil en tout cas et pe si vraiment pas si pe mawa bana basi ba maman ba femme mariée to kola to longa vraiment na distraction to mekano ko bonela rapona ba couple pe batolando babi papa lexion azani mobala mobulta zaku dine longa bandumba te babi ko to longa so monya o ya papoit penza papoit et puis si passe. En tout cas, merci beaucoup pour la patience et la fidélité. Zala ki bongo kaka li soleil maman Mami na maman Chantal na Hollande bango mbale babundi soi-disant ba weli papa Alexis mais libala bolingo ezate entre maman Mami na papa Alexis maman Chantal asal ne bazua mokeza no kra bidon ezanga nango sens mais ba femme mariée en tout cas bozala maile toto zala maile na lo babongo ko minimiser ba célibataire ba divorcer yango na répéter ko lingane zai kulutu simana ko ina ne botamaka avant mutako ma divorcer c'est kazaki marié quelque part un peu de respect na ba femme seule na ba o bazali divorcer parce que yoza na libala oyebi venir te to mona ba mariage et bota ba misisa le ba kabwana ozoka mapena couple yo ba kabwana oui problème est comme na bon pakabwana so ozani bala kubeta na ntolote po ebilobi na ote bobo santé na lola pe libala ekozala te nzamba pombola bino po na patience na fidélité na confiance ekobosa na te ntolandi mama Irène partager lisolo nanga s'abonner na Irène Masiendo ki TV et ça la bien oza pe na lisolo ko hésiter te benga biso numéro nanga yango so bitanga ko moto tanga te biso to kenda ka bongo nzamba pombola bino to kutani bala sima soki Jésus Christ de Nazareth azungite la na lobi bisous bye. Ya fai Nini? mwa muke ya nazoluka bata agence oyo ezobima na GPS bagence oyo bangola lokute eleki oyo biloko ekita na Kinshasa apres eti Angola Bamiyibi ya solo wana ya lobana Angola no express ezaka na nsima awa epai Antonio Miala mwana mbala telema aleka conteneur na biloko na molai memanga yake na soba Antonio Miala matako ya to Angola express yango yango ni ba changer siko Angola Luanda siko deza Espera, tô vindo buscar. Bango ya katina ndako bengi na ndako baiko zwa ah bon Vai, Saga Badulero. Bonjour, la brigne. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado na obrigado kakako batu tu ya Angola kila mabora osa yenda na partout bosali ah oui hein agence ya ngoyo Angola express Batindi ninga kodi uji pa ya mwana nanga la brigne na France.
Banya foto bolugaluga te tukanisaki bajansi sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzangu pete. Nazi biloko na ngai nyonso yango oyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours na zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana na ngala brina tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Nasepeli na kei na bango e nazwi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Press. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Eza na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu kati kambai. Antônio Miala! Obrigado! De nada!